Bonjour, bonsoir, bande konangai, bonjour, shalom, na ba homme de Dieu, bambote ebele, stopesi surtout bambote ebele na bande konapsani apostolique, parce que papa ya J3 azali pasteur na neo apostolique, auti kozwa pension, bande konangai, vraiment, ezali pasi na mawa, bilili oyo ezoleka, bande konanga ezali pa ya ba J3, en direct na minute oyo nazolukitela bino video ezali wana donc lelo bato bakolala wana bazolela nalongoli son parce que batiaki banzembo bino boyebi nzembo soki batie yango na epesaka problème na YouTube mais so bolandi video oyo na TikTok nakotia yango kuna nakotia na son. Alors bandeko nanga bomona ndenge mama azolela, bomona ndenge papa akomi komona papa oyo ya 2 semaines passées na komona ye lelo papa akomi na elongi ya liwa. Bandeko esali pasi komona mwana mwasi ya ndoki lokola Christelle. Bakendeki na morgue bandeko nanga vraiment eza pasi soki ba famille oyo bamoni elongi ya mwana bango te, cercueil kokanga Christelle kosala bandeko na ye kosala makambo mbangu bandeko eza kitoko te. Terre ya Christelle te eza pasi mwana wa mwasi makambo asali epi aza kaka kokanga motema ti lelo koboya kosolola na baparent bandeko na ngai liwa ya mwana mobali esali pasi esalinga somo ntango namoni isu mama namoni papa non biso basi tozala na mitema totika si bandeko na ngai au fur et à mesure tozolamuka tozokoma kaka mitema makasi bandeko soko oli otondi te kobala mobali ya sans papier te kobala mobali ya sans papier eza makambo yaya eza facile te eza facile te bandeko na ngai bino papier fukula motema oyo atindaki yo nani mibali baza ebele bamindele baza bandundu bazali banani baza ya modele yoke mpona na yo sans papier okamati obale mais Christelle anyokoli mwana mobali oyo atravaille dur okotinda mbongo na famille ya mobali oyo asali mingi bato bazala na bapapier te bazala na bakisangana na bango babombaka mbongo oza na mbongo ya mwana mobali ya bato bimisa tele na Kinshasa kuna nde basali matanga baluwe basali nyonso wana eza kaka na mbongo bacotisation bato bazotindela bango. Christelle yo okofuta yango bandeko nanga bandeko na olobela bino na pasi na motema donc nazoyeba te pasi na motema J3 okende malamu bakunda na kimia so pe bakunjo lelo so pe bakunjo lobi na olinga koyeba te mais j'espère que bakundo lobi bandeko esali pasi mwana mobali ya bato vraiment bandeko akufika aboye ite ke yo moto otindiki ye Christelle tolobi te yo moto okweyisi ye mais du fait ya kozala motema mabe envers baparent non Christelle nzambe ofuta yo nzambe akofuta yo oyebi ekolo obalelaki te topesi yo conseil tina ti ozoyoka te néglige ye cousin paza na ye sans papier estce okopesa ye valeur cousin si azalaki wana estce ozopesa ye valeur Christelle bandeko na ngai naozanga maloba naolinga nasala video ezata molai me naozanga maloba ngamu naloba leo nazangi maloba parce que ntango namoni papa ndenge anuni mbala moko makasi mama kuta avandi kaka na se azolia te oyo banda kopesa bango valeur na quartier oyo banda kobenga Junior mama nazotindela mwa 50 mama nakoki ka 100 mais awa Junior abetaka bakayo akoma na ba 2000 ba 2500 ba 3000 mais kuna andotinga mama ba 50 ba 100 mais oyo Christelle akangela bango kanda. En tout cas bandeko na ngai batetela oyo basa batetela bwanaka mitema makasi mpenza bandeko na ngai nakokonseye bino te
bande kongana na kati ya batetela na conseil na ngabino te bobala basi ya batetela mitema makasi libanga ekosa sana yebi te nzambe asala basi wana ndeni soki sakangi motema lobi non akofungola te akofungola te yokanda alobi akolobiso te oyebika olobiso te ata kutu osali eloko te yango moi biso balada nos boto obetaka bango aleboki ebaluka bashiti baki obaluka bashiti sia bandeko mpo soki oza basemeki na bango batetela wana Christelle motetela soki olandi bi bacaprice ya bozoba na bango yo okufa na tension bango bazolia loso na bango na pondu na mafuta eleka basi moko makambo makasi makambo mabe botala meme batiktokeza batetela bolandela bango be bomona nde baza makambo makasi bapardonaka te Christelle aza wana donc ti bakokunda mpe akobenga nde bafamille wana te soki alobi no kotikala kobenga te ata bapaster bateyi babaluki basali nyonso baza makambo makasi moko nayebi te totema batetela soki eza eloko nini yango wata to ezaka mami wata lojat batoteme na bango mami wata neti biso bamanyanga boye eza ngando makambo bandeko na nga bolandaka na bokebi nyonso wana bomoni avandi na mabele wana mama bomona mama bomona mpe papa bafilme bomona mpe grande sœur azobongisa babougie wana eza donc grande sœur yaya liboso obongisa babougie papa na bango alati chapeau atelemaki bafilme bomona nde papa change mbala moko nde tomonaka ye jour wana balatisaki ye mwa propre aloba mwana video mais lelo papa mpenza mwa ye te mama mpe ye wana na basource mosusu balobi ke ye cousin asalaki live na video na nini na babenga yango nini na whatsapp alakisaki mama corps na bandeko na ye bon balobi papa na ntongo wana azalaki te soki palalaki soki pabimaki soki pakendeki wapi mais bandeko na nga toyeba nde video nde na ye mpe cousin aza kwa retarde nazokomprendre ete so motu wana aza nango eza mai moto etonje na kati ifale asala video omoni balingai mpe balekisaka yango wana na lupangu bato bazolela bato bazotala video basalaka bongo bokozwa jitro bozokunda lokola prématuré lokola bebe moko boye ya prématuré lokola mwasi mobo asopi zemi ya 4 mois 5 mois 6 mois mais eza normal te Christelle okofuta okanga nde na oyebisa bino na babino vérité Christelle akofuta yango mpo eza normal te bazosala nzambe azomona vraiment donc cousin bazotuna mpe ozwaki ata video papa mpe ya komona oyo azwaki te mais Christelle aza na bavideo oyo bandeko nde bazwili ye Christelle zwa bavideo tinda epa cousin tinda na famille lokwa yo moni famille wana baboteli yo bana baza mabe baza bandoki bana wana tokozwa bango kasi bamanianga baya kozwa bana na bango d'une manière ou d'une autre physiquement ou spirituellement place okofungula miso koyeba ke kimotetela na nayo wana eza eloko te mpo oza motema mabe ya ndoki komo kosala bato mosusu na mokili bamitema makasi boye ti lobi donc soki bookunda donc bokotia mpenza J3 na sa mabele yo sololi na famille te nga nazocomprendre yo te donc yo oza vraiment na spiritualité ya sorcellerie élevée parce que soki eza lokola biso boye bana nzambe to ata na ndoki te nga na kobanga na okoka kutu te kaka biso pai nzambe amona yo na oyo osali yo moko koyeba ndenge nzambe akofuta yo bandeko na ngai na suki na nga awa nalingaka nalakisa bino en direct ya ndako ya Christelle pardon ya ndako ya banani kuna bandeko ya Christelle mpe baza te bayaka na mokolo moko bavandaka soki 10 minutes so combien de minutes ti lelo bakenda bayaka liso te tellement ndenge mpe mama alekaki papa alekaki alobaki mpona bango batetela basiliki batetela so basangani na baswali basilika bakenda voilà yango bino mpe bandeko mibali soki mpe bozwi basi bobalaka mpe basi yango
nyonso opesaka bakanda Christelle amoni ke bautilize bandeko bautilize nyar na ye ofele boti bana ebele bautilize yango Christelle ezopesa ekanda Christelle asombaki déjà barobe ya mariage mpona J3 bala ye Christelle mawa kote mosusu asombaki barobe etikali ye na ndako bavoile banini alingi asala ni mariage ya tembe na TikTok nzambe pa lobi okomona yango ale pa masasi calculé donc aza wana aza na barobe ya mariage babague Christelle zwa bilamba ya J3 na oyo olinga kobalela na ya ye nyonso banda kokanga nyonso foki na kisasa pesa omotango kuza zokende pesa kuza bakilo na ya kende na kotika nelo mote poza motema moko ya mabe nanto mona mutaboye te pardon Christelle donc aussi singa maile aussi singa makasi komona papa na maman de baolela non impossible en tout cas J3 pema na kimia liwano ezaki somo makasi osali bato pasi okoye kokufa modèle en ndengwana te na deuxième étage bato kutu ba mata ba koya na ba quatrième étage ba kufa te ba msu ba cinquième étage ba buka na kaka ba msu bongo ya yo penza fallait obuka na papa na omona kata yoke obukani mais oya boye osali pasi en tout cas toyebi te omona kinini bandeko na suki wana po naza maloba ebele te sino te na ya olobela Christelle ba makambo ebele boya osepela nango te mwasi mabe otikala ka na solo nde baningano ebele e batetela batika na solo ya bibembe ya mibali na bango yo pe totindi otikala nango ka ndenge wana boza bandoki ba esprit mabe. Allez, bye, ciao, likez, partagez la famille, et à mutu moko, bye bye.